Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle économie par excellence. Tous les canambos de la série grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission Sansakabama Beauté, Sikabovandi, Moutouna Moutou. L'esprit a bien, l'esprit en Zambie. Soit télécommande Nayo, Tchanasi. Ça vraiment télécommande Nayo, parce que, à travers cette émission, au Koyeba Nengani Kongo Zokotambu Sama. À travers cette émission, au Koyeba, Boni et Sengeli Ozo à Valère dans la République démocratique du Congo. Congolais et Sengeli Tok se comprendre. Tu sais qu'à part de la République démocratique du Congo, tu as l'amboka Moussou T. Oui, certes. Les gens mingi, ils solo Mboka. 2 millions de dollars américains au temps où la God, la sac à main, le col, l'argent des poches. Mais au moment où quand la ville province à Kinshasa, autant qu'autant là, la province de Moussou va souffrir. N'a pas si dans Zala. Ma condition de vie est très critique. Mais vous prenez des risques. Il y a mis sur la moka. Quand on a la yango. Quand il y a moko. On se prend encore des risques. Il y a des vagabonds beaucoup dans Kinshasa. Il y a des koulouna. Tout cela. Or, ma responsabilité, on va signer aujourd'hui. Donc, vous avez la responsabilité, pour permettre que oui, va consommer maintenant 10, 15, 20 personnes parce qu'on route quelque part. On va encadrer bango, comme un bateau, pour permettre que l'homme peut, parce qu'on va faire utile la société. Mais là, on préférait, oui, bambo mboka, la responsabilité va passer sur le gouvernement. On préférait, batina kayo qui est dans la 5 ans, le parlement. La provinciale, toi la nationale, on préférait pas mis solo là, un monument, nos yeux belé, on pense que ça bantou, mais yo préféré, vacances parlementaire wapi, pour le coup Lula Dubaï, au Dubaï la Sango, au Lula Europe la Sango, Kunda. Mais base oh basinda kayo, on va prendre la que le bango, mituna 5 ans salami, pesili, tradongolo miso de fongole lo miso yi, olongwe. Tu crois vraiment qu'il y a une dans le parlement là? On a ministre. On a immeuble, on a Afrique du Sud, on a poteau. Mais développement, il y a 145 territoires. Au moins, on a Chilomba ou Chilomba, on a lancé tout le monde, chef de bataille. Chilomba au Kenya. Chilomba au Kenya. Au Kenya, Chilomba au Kenya. Chilomba au Kenya, l'éternalité. Je suis de Kabila, au Kenya. On sait l'éternalité. Mais c'est ça. Tant qu'on dit chance et responsabilité, il y a pas de valeur. Il y a pas de Congolais qui ont des délinquants. Les Congolais qui ont des voyous. Il y a des responsabilités en Zabango. Il y a des conduire dans les bonheurs. Comme il dit ça, la potentialité, on les a cassé dans Bango. À travers la formation, quelqu'un qui est autonome, la vie, veut sauver, veut kabela. Mais on préfère, on a savoir aussi machette, babunda kabela. So yo commis, babena ko préso, babena ko excellence, on va avoir bongo. Papa, si ka viwa là, on retourne là ngo. Ngale dewa. Na éviter Congo yo. Voilà. La kiti muki, na li kolo bakasi. Dans un débat politique, bon, ça débat, Fondation des rebâtisseurs. C'est quoi Fondation des rebâtisseurs? Qu'on rebâtir. Charge. Lourde charge. Au moins, le président fondateur Instino Kabambandimia Zoyango. Akumba Yango. Tu as un kaï, bon, mon kaï. Mais l'équipe peut toujours retourner. Parce que on a toujours à tout moment. Et aussi maintenant, ma maman Calvini Onyumbe. Azali candidat député provincial. Babia qui peut maman qui m'basse qui veut boligara mutuboité maman qui m'basse qui pourquoi le cause soit-il à niveau après. Attends boligara tu dis qu'à mon abino, bino bobo taille, bino botang ici. Maman qui m'basse qui. Peu beaucoup monde a ndenge to solanae et le monde coordonnateur wa simi fondation de rebâtisseurs de Rosolo to beta masolo maïke par rapport à fondation de rebâtisseurs nini oyo sengeli to bénéficier kuna. Voilà. Maman Calvini Onyumbe, Boni. Malam Papa Deo. Vous à l'aise? Très à l'aise. À l'aise vraiment? À l'aise, il faut ma casse. Boni plateau la biso à petite télévision de Toyambi Bino. Oui, ça va. Plateau est bien, Boyambi Biso bien.
accueil ezalaki vraiment très très chaleureux. C'est pas makasi. Mundezo toka. Mbonda. Mbondezo toka na moni déjà na début déjà ozalaki déjà na. Mbondezo toka. Ozalaki likolo. Likolo makasi. Ozalaki likolo mais gloire à Dieu parce que na moni sko. La kiti pour la vie est maman. Mais bon on est là pour côté cordon. Maman la ngai. Ndeko riga sima micro. Vraiment. Santé bonne. Oui, santé bien à l'Edewa. T'as la caméra dans la bino ngwala. T'as la bande de boisson dans la bino, c'est présenté le baba baye. Oui, ngai monsieur Miyang Alan Irigen. Je suis le coordonnateur de la Fondation Les Rebâtisseurs. Donc, tu es un des potes PC là, tu es la Maramba Fondation. Et pas les grands journalistes, moi, Namboka, Alain Dewa. Oyo, Mikolo, Oza, na flatote, Oza, Pena, Ko, Pate, Makas. Moussala, c'est Bazolo, Bardo, Mbunda Ponekolo, vraiment, 5 sur 5. Merci beaucoup. Tous les Kalambonda, une émission par excellence, c'est bon, Molandi, les autres bandes de confirmation, la Fondation Les Rebâtisseurs, comme Maman Répa Molamboka, Instino Kabamba, tout ça avec Maman Calvini, Onyumbe Kabamba, Pazali, Mako la Fondation Les Rebâtisseurs, c'est parce que derrière un grand monsieur, il y a toujours une grande dame et les coordonnateurs, Mwanamboka, Rigan. Tout le monde dit c'est Maman, d'abord parce que, en tout seigneur, tout honneur, voilà. Tout ça, il parle bien, Maman, t'as la caméra, les alliés à Bino. La limite, c'est moi, les caméras, mon kilo, d'abord, comme moi, Maman Kimbaseke. Maman Kimbaseke. Est-ce que. Mais quand on explique pourquoi Maman Kimbaseke, Maman Calvini, Maman Onyumbe, Maman Kaba, Maman Kakaye, Maman Kimbaseke. Pourquoi ça? Merci beaucoup. Merci pour la question. Bon, moi, je crois que Herbazo, Benganga, Maman Kimbaseke, et ça, comme mon communé, ne m'a cassé. Mais nandimi yango pe na leki na meki un peu ko comprendre yango et puis na comprendre que Herbazo benganga mama Kimbante que c'est parce que ba moni na kati nanga naza vraiment na motema bo mama kolandisa mama kamunazo sala kolandisa mana ndenge naza ko accompagner ba mama nanga ba ndeko nanga ba jeune lokola ngai bilenge lokola ngai nyonso ba xonos nazo sala ba lobité na âge ozana nu mukie mais elenge vraiment ozana nu elenge makasi mais makambo zo sala yangwana to moni kombo mususu to kopesa yote yo zaka mama ozaka mama oza motema bo mama voilà pourquoi ba benga kangai mama Kimbanteke et nazo kota na Kimbanteke bato nyonso mama Kimbanteke puis na ndimi kombo wana parce que na rokena ngoka bongo tino ya suka na ko continuer kaka na baction na ngai pour que na honorer kombo ba pesingai. Très bien. Mais tout le monde vraiment qui ming babanda ba action, ba action ming na ba moment ba campagne. Pourquoi que pour aluka moyen moko ke azo esprit abatu. Mais Fondation Les Rebâtisseurs banda makamlango depuis kala. Motema wana kotaki vous allez encore trop jeune, vous avez ba ambition belé, vous avez ba sentiment belé, vous avez ba famille, vous avez ba ningo, vous avez ba motema bilu kolula makambe belé. Mo déposer surtout mon dimi, vous avez ba charge voilà. Motema d'abord et wuti wapi. O copier nani na kati ya liboto na kati ya Congo. En tout cas, motema oyo naza nango ezaka motema kosunga. Soki to sungani te muto akoya kosunga biso azate. Soki biso moko to telemité to zwa soki biso moko to telemité pour que to trouver solution à ba problème na biso mutu akoya ko trouver les biso solution azate. Yango to lobité kolia to liaka déjà kolata to lataka déjà. Mais pourquoi pas kota la paix baninga misusu o bazana ba difficulté ba mama o bazoteka ba fond eza malonga te mais bazana ba charge belé bande konanga o bafana kana moi tongo tipo kwaza na sa moi mais ba fongo o yazo traîner na moi toute la journée mais au mona fongo eza malonga te yango to lobité na muke oyo nzamba zo sunga o azo pesa biso to lia biso moko te mais to accompagner batu to liango ensemble libota tope ndeko azaka ndeko obotami na ye papa moko mama moko te ndeko azali ndeko nyonso oyo azali na elilingi lokola yo azali ndeko lokola aza mutu lokola yo azali ndeko na yo izaka ndeko makila te voilà pourquoi bolingo wana ndezo pousser biso to sala ba action oyo nyonso tozo sala. Fondation Les Rebâtisseurs eza fondation oyo bandi lelo to lobité fuza fondation ya kala lelo tozo tanga déjà 5 ans toza déjà na kati ya kosala ba action et puis tozo continuer yango parce que toza na bolingo ko sunga biso moko ensemble tozo sunga parce que toza na muta ko sunga biso te. Mais comme on a la fois passée dans mon acquis comment est-ce que ça qui tour côté à bureau na bino zali côté à Mobutu kuna vous avez
hein, cette opportunité-là. Il y a tout le monde, maman, qui bateka kamai, bateka kabaji, bana basaka basira tout ça. Vous avez tout kabela bangwana. Aux autres temps de ça, action, nous s'attendre à l'année après surtout là. En tout cas, ngana za ko attendre na ngana eloko moko te. Nazo sala ngo na bolingo akosunga. Nazo sala yango te parce que naza na posa ba voix to eloko moko te. Ba voix ezana nu na sima. Oyanga souci nanga eza kosunga ba mama wana bakoma autonome. Okola na katuma ba mukeso, okola na vie ya bomengo, yango sala ki ozaka bongo bi okola pe na vie o kala betape ya pasi wana yango sala ki oza souci baninga. Na leki na vie ya pasi makasi. Ya solo wana. Oui, na leki na vie ya pasi makasi. Peut-être batu oyo okutunga nazo sunga, peut-être ba leki na vie onga na zango te. Izana batu bayebi pasi bon, biza pasi te mais bayebi atande balala na ngar te menga na lala na ngar. Do ezaka ka bolingo naza nango ya kosunga bandeko nanga. Peut-être ba o nazo sunga ba leki peut-être na vie onga na lekela te. Menga na baki na kosunga bandeko nanga. Vi onga na leka nango ba leka nango te. Nga na kosunga de façon que bango bazala toujours ka malamu. Bazwa développement et le mieux-être na vie na bango. Très bien. Voilà, merci beaucoup les amis. Maman Calvini Onyumbe Kabamba, vous vraiment moko ya bakambi ya fondation les rebâtisseurs, c'est parce que total ba action de salima makambi saleba et sali qui vraiment tout me ka ko yamba ile tout cela là et derrière la fois passée tout ça là qui naie bamba qu'est-ce que maman est belle maman bamba qui nous la fois passée maman là quel a été vraiment objectif et ambitieux de la clinique bamba qui nous maman d'abord est belle première tour c'est pour ça que belle côté Sainte-Thérèse là le pont moi l'école Sainte-Thérèse comme ça. C'était quoi vraiment les messages? Est-ce que vous avez maman wana? Ba mama wana bazalaki na posa na ngai parce que bayokaki ba action nazo sala ndenge nazo sunga ba mama surtout eloko oyo ezokamusa bango makasi sa système onga na sali yake ya kozwa ba jeune nyonso bazana nzela ya kosunga ba mama nyonso bazotambusa biloko na nzela bayebaka ndenge ni basalaka commerce na bango te. Ebele bazoteka commerce ya pasi ya souffrance ya ndenge wana tongo ti poko za na moi mais bayebaka kombe bakotaka te do baliaka ka ndenge wana bavivaka ndenge wana na lobaki ndenge ni na kosala pour que na sunga ba mama nanga to pe ba jeune nanga wana bandeko nanga nde na initiative onga na zwaki déjà na bandaki ngo déjà na Kingasani pour accompagner ba jeunes nyonso basala cirage na bengisaki ba jeunes nyonso basalaki ebele na accompagner ki bango système moko na sali ezaki chaque fin du mois chaque jour début non déjà na pesaki bango non déjà ba utina bango a musala deti ba cirage na pesaki bango ba caisse na bango ba paquet ba cirage ba brosse ba singa ba tonga na bango ba tongelaka et puis ba mama ji na pesaki bango ba jus na bakisaki bango des na renforcer bango ba fond na bango ba package ba mama mai pe na pisaki bango ba paquet na bango mai de façon que baba ki sali kolo na moi ndambu na bango muke na bango bazala kanango et puis na sala ki système nga bon lokola bino ba ko bomba mbongo te ngala ndimi na za mama na bino na za wana pona kosunga bino chaque jour nde bozoteka boyaka kotikela ranga 500 francs na sali système ya carte wana ekosunga bango chaque jour bureau ezali toujours kata fondation ezali kaka na kata fondation biso toza mosika te parce que fondation na biso eza partout to pandi yango partout na Kimbanteke wana toza na Dokolo na chambre forte ya Dokolo na avenue Lukubama ezaka juste na prince wana soki bokoti boromona par contre moko eza wana eza na photo ya les samouraïs du changement papa Instino Kabamba papa Changu photo na eza wana eza référence déjà et puis na Masina et na Kingasani toza na wenze kaka ya Kingasani wana deko koti otuni fondation les répartir mutuni même moi na wenze ya Mobutu soko koti kaka wenze wana fondation eza pembeni wana et puis toza na Matankumu numéro 9 na Masina sans fil et puis toza na Sakombi toza na Kikimi toza belé to pandi yango pona kosunga kaka pour que mutu do azala kaka pembeni ya fondation yango wana bo oya za intéressé na lekambo yo aleka na fondation esika no so ya zwami fondation eza peka pembeni ndako na ye aleka de façon que aya ko lobanga na sala katel eloko na comprendre ki mama na ba jus na comprendre ki bango na sali système ya carte. Très bien. Carte wana chaque jour boye la kanga 500 francs 500 francs nga nazo bombe la bino déjà yebi kende nazo teka boye naza na moi 15 000 nanga na fin du mois na retoucher
oye na fin du mois na pesi yo 15 000 na yo bombisa ke pananga et puis na bakiseli yo lisusu ba paquet à jus ba cirage biloko nyonso ya yo ya musala stratégie mo ka po muto azape moyen sinangai ezali nde kosunga yo o mata mais otikala na simate tozo litende contre la pauvreté tolingi pauvreté te na musala oyo zo sala ya muke za la cirage za la vernis mais au monde en développement et le mieux-être na musala na yo zo sala c'est ça souci onga na za nango ya kosunga bandeko na ngai chaque fin du mois nazui engagement ya kobanda ko bakisela ka bango ba fond likolo ya ba fond nyonso bazanango. Très bien, c'est ça l'amour. L'amour n'est pas simplement que non aux alaka que mutuma que non oyete. L'amour c'est ça qu'on appelle la bande qu'on a. Je sais très bien que durant tous ces derniers temps bon papa social, maman social. On va dire fufu oyo. Et comme à mun voilà, à quoi peine la bikino, à tenga bla kolia na yo. Tuana azo yiba maino politique avec objectif mo local ni à kende na yo. On peut essayer 5 ans. Tant on peut ça 5 ans et ba que 5 ans système de jet. Aussi mes escaliers, il y a Mathis, ce matin maman dans l'école a béni escalier moi là dans l'école exact. Ngonga yango yo tala nani okolia nena nano komela na ye. Il faut choisir. Batumuka malonga, on va défendre la mission de l'institution Mboka. 5 ans. Passalini. Tout le monde a la professionnel. Oh, n'a pas que des poteaux. Moutabi Mamboka, déjà, s'il vous plaît, directeur général de l'immigration. S'il vous plaît, Moutabi Maté, dans l'assemblée professionnelle, voilà. Bazalawa. Bah, détournement, mon ami, il y a des mona, dans l'assemblée professionnelle. Bah, détournement, millions et millions de dollars. Oh, c'est rien pour ça, vie la quitte ça. Et quel nous serons les cailloux de Tokoye, Bayango. Voilà. Moi, Namboka, le coordonnateur régulier dans les cordons, il y a Fondation des Rébatisseurs, tu sais beaucoup plus à maman parce que tu veux que tu aies d'abord le cas, il y a plus à vision. Moi, c'est vision, et maintenant, il y a une charge, voilà, il y a une coordination, il y a une salle de manière que vision et outils, ils sont vraiment matérialisés. Par rapport à un peu, par contre, la Bible, c'est mon bébé. Ce coordonnateur, ça monté ma bébé, visionnaire au sein de il y a toujours visionnaire à la ramoko, mais parce que ça rappelle pour sa vision là ils ont valeur contre la fondation des rebâtisseurs aux autres tambours là ni au monde ils allaient former à passer dans la fondation là au monde que les ils sont compliqués au makasi puis au monde qu'ils allaient pas important au forcer c'est sali déjà aux populations qu'on construit qu'on peut s'en confiance bon dégodewa na répondre très bien bon na koloba boy biso to na vision ya fondation les rebâtisseurs sous l'impulsion ya Yemogo les samouraïs du changement babenga ke papa Changu ngaku na obaxele akoma na mwana musala ya bana Changu pour bana Changu et comme papa to lingi place tel boy basa oui que la CPL là d'abord là c'est ça ngali ngaka mutu et ça te que on komona na toko la ba campagne donc mutu bana dia ba depuis kala continue fondation les rebâtisseurs ils en na œuvre sociale et là ko aider likamba passe ezakaka to fini par conclure makambo surtout oyo do ba membre na biso bazana ngo besoin omoni dewa na ko lo moboy ba action oyo papa sali hein ngai attaque coordonnateur ya fondation les rebâtisseurs ba bengi ngai et pas ba mama ya Changu bazebisa ngai tozana na posa to mona papa Instino Kabamba tozana na posa to mona mama Calvini Onyumbe oluka bango pona nini abi papa combien de députés oyo biso to bimisi awa na Kimbantseke na route mokale wana mama to Nathalie bien azalaka tana ba 60 ans d'âge mais azeb sanga bino cordon tozana posa to yamba couple wana to bimisi ba député belé na route mokale awa mais ngana zala soki na route koteka soki na mati ba biloko ba 3 pine wana donc soto kombi ba place ma bulu wana na komi ndako sambela nzambe po na ota ki to koya mais lelo ta on a oleka wana nazolela na bino ba député to bimisi ba osani ba yaka ba pesi biso ba 100 000 francs ba 50 000 francs tozo vivre lelo to lié lobi to lié esili lobi ana to botike so nini on représente biso alobaka okoza nelo ko zanango ba yibi yango mais o ezana mutu na yo ba oyi bango te même ata obungisi ozana na maboko mais tant que ya mutu mayele ezali o bosekaka
Donc c'est ça les samouraïs du changement. Donc biso tout droit samouraï il y a changement. Yes qu'on faut bien les grands samouraïs du changement. Très bien. Donc faut changer bongo. Donc faut bien les grands samouraïs du changement. Parce que papa wana maramba osala d'ailleurs kututinde alors qu'il parlement wana eza de volonté n'était biso nde bana chango tobité papa. Mutema malambo na to monate donc il faut okendeka kuna osala biso musana parlement. Aza moya le bela aza moya ko biso moko bana chango to activer et puis biso moko bana chango to désactiver ba oyo ba mbria ki biso. Donc tout ça clair donc tout oyo tout ça sous pour te dire que biso bana chango to za humilier to za bazoba so bande ndeka ba kanisaka biso na chango bimisi ba gouverneur chango bimisi ba ministre tima niveau ya ba économie finance ya ville à Kinshasa d'abord on avait tout ça na ministre ya Kofini mon chango de le vice-président de l'Assemblée provinciale mon chango. Mais pourquoi le chango ngozonga kasima ils ont bisa batama longa ngozonga kasima en plus batwana na ebate est-ce que ça va pas la chango ya solo ou pas te bazaba na chango te s'il faut dire la vérité bazaba na chango te dans les premiers ça que bana chango ndesiko ba to kangi ba miyibi wana o bayaka kwa mbuye biso na to kangi bango donc cette fois-ci ba olega soute bon désactiver bango tozo désactiver bango ba kangi to kangi bango désactiver ba miyibi nyoso ba oyo ba yeko sabana chango na minute oyo lelo cette fois-ci ba olega te tozo désactiver bango nyonso et puis toza coactiver est-ce que vous avez bonne bana changu ya solo est-ce que vous avez bonne politique ya automatique éveil de conscience ya conscientiser ba ba kino à 100 changu boza mabele msute ya bino nde yango tozo sala mikolo nyonso lisu likolo ya lisu en tout cas cette fois-ci mwana moko ta changu akokosa maris parce que tokosa mingi voilà na esiko pa mama nazo zonga bino cordon kotala sikoyo opération zéro trou na route mokali deuxième opération kozwa bana koluna ndeko ngai vraiment s'il vous plaît bola danga en tout cas eza bato bana mbongo na mboko yo na ba mitema mabe eza bato bazala mbongo na mboko yo na baza mitema mabe mitema bandoki na façon moko impossible o fanya zemba motema na bikodonozo oyekoli yango wapi okomi neti cho motema na bikodonozo oyekoli yango bakomi ndoki parce que ozomona mutu esika vandi nzela lekalaka chaque jour mais ça c'est confi nzela esi ekufi mais azala ba opportunité oki akoki kosala me bolamu papa est-ce qu'il faut bêcher sur la mboko na fimbo pour amettre à biso c'est tout ce que j'ai avant mais tant le ko la route mokali nana yebi tutu ayebi route mokali il faut opesa mwana mboka ainsi le cas ba président fondateur rebâtir en tout cas ba bravo faut pas que la bombe fleur ba de fondation rebâtisseur asa yemo côté c'est parce que ça ba négocio na kata plateau parce que avant la décision il faut bureau ba solo là abi c'est les kalisi ba de rebeso ba malangwa te ba de rebeso ba mitema ba te donc to boy de kalisi voilà parce que ça là aussi que ba de bandimi yango kokanga mabolo nyonso la route mokali en tout cas ba exagère route wana baza satisfait d'une manière moko impossible azima jeune mbelo to bana kuluna komina kimbaseke na changu tabangole bakona opération nini mokali bopeto mama charge wana na zoli kaka ba kiki bo mama yango oza kamena bande côté mama oza kamena bande ko ou bien vous allez sika bozo ba mbongo le tout de nguma moi ça c'est le mbongo ozo bela ba jeune zo mona ne bela ba jeune pourquoi bala na sika belema na salon ba mona ba belema ngo botala ko bozo mona e bela ba jeune ba ça salon voilà tout avec ba mwani ozo futa ba misolo ozo uta wapi ozo ko na gouvernement te na bi question ka fondation ozo ko sa monga mingi to zanini tala caméra là mais comme ça se dit information ça fait que la motema lelo ozo bela ba jeune boy comme na ko sunga ba pe kunda mabulu sur la ko mokali motema on est uti wapi oyebi papa Alain Dewa soko za na motema kosunga ngana yebi na lobaka eloko moko ata na bondelaka na lobaka nzambe azanzamba mitema nzamba azanzamba milimo vraiment soko ozaka na motema ya malamu souci ya kosunga ezali nzambe wana ye moko do akosorganiser il est le maître de l'univers akosorganiser pour que aider yo afin que musala nous sala ekende liboso toza na ba moyen te toza pe na ba partenaire te que mutu moko ayaka asungaka fondation les rebâtisseurs pour que to sala ba action tozo sala wana kala ba entraîner na fondation kaka na ba entraîner na biso ya fondation na ba cotisation na biso ya ba membre ndezo sala misala ezo sala wana
yango wana yo moko uchu koloba motema mabe kaka soko za na motema kosunga osala mais soko za na motema kosunga te atotondi na ba million osala nango eloko moko te mais biso na motema oyo nga naza nango na motema oyo papa changu aza nango yango moto sosa mokali wana ezalaki mpona kolekeza laki pasi makasi route mokali non ezalaki te surtout lokota koloba mvula boye ngeza mawa mingi papa de basoko yebi est-ce que nayebi to soko yebi ke libulu wana eza na bifili wana ebomi batu ba mama ba kufi ba perdre ba vie place wana nga deux fois moi ba trois piliers baluka bisika wana maison baluka so yebisanga mama moko a 60 ans et 70 ans zaki na 4 kuya ndenge wana moto ekoye baluki c'est grave et si ni batu bazo kufa mama zaki na bébé nouveau né na 4 ya mudi ya moto wana ya 3 piliers wana ba baluki bana ba kufi ba mama batu ebele ba perdre ba vie ba perdre ba biloko na bango pona libulu wana mais lelo yo soko l'équipe place wana on dirait libulu kuto ezate on dirait loko moko ezalaki place wana te to bambi ba mabulu nyoso to bongisi okande papa changu alobaki 0 trou et koti grâce ya les rebâtisseurs très bien na mokambi na yango papa Instino Kabamba iza molimo ko ndimi vraiment que moi moké kotaki papa toké kaka sangsala oya fondation to sala kaka to sunga to so sala kaka tellement c'est bolekana kasi ngai na wana nazo soutenir mobali na ngai oya zali mokambi ya fondation les rebâtisseurs na ba action nyoso azo sala une grande dame derrière na za wana nazo soutenir ye nazo tala mapangu te to ba château to ko te misate na lobi papa to sala. Voilà. Est-ce que pas Cordon? Bon, Cordon est qui est coordonnateur de la Fondation des rebâtisseurs. Côté la jeune de tout le monde, il y a qui autre. Est-ce que bon, tu as moussa qui ça qui ou derrière ça il y a encore d'autres formations privées pour la banque par rapport à la fondation. Dernièrement, président Instino Kabamba, les samouraïs du changement, a eu qui bango boy. Ceux qui basil si misalamana ba osala, après c'est un charge, c'est un cordon. Oti kabana wanate, ceux qui basil si misala ba osala. Baya na fondation. Maintenant vu que ba siège pèse belé. Tous un siège na Matankoum numéro 9, place ngamo na le siège principal sans fil voilà. Na sans fil. Très bien. Entrée ka ya DFC wana. Matankoum oui, je connais. Na Matankoum wana batutu ba yebi. Batutu ba na Masina même quartier na Banjil ba yebi. Tous un siège mo na route mokali wana route panneau ya munene ya yemo les samouraïs ezawana. Tous un ole ngamba pont route mokali okititi na Sakombi kuna. Ezali oyepe na Kingasani. Na wenza mobutu ezali oketi na ntele na pasa maba et puis na nesilité tozo continuer à côté ba siège mais na bana wana to rotala ba adresse na bango ba oyo baza place bazali vi que ba fondation comme ka pembeni na bango comme ça to ko de manière que monto ça faciliter tout ça ba koya ba oyo balingi bazwa ba cours informatique ba rosala auto école ezawana do ba tunyo sondenge pe mama kimbanteke ayo sala pona bano ya ba o ba sirère o ba sala ba cirage wana azo sala donc ba ope ba osepela na ida mama ba accompagner mama pour ba sala misana bango wana donc to tika bango te très bien pour ceux qui to bi bon boye bo sali musala wana ba zongi wana ti do ba ko zonga na suba ba bula bango wana exactement parce que to benda bango ne to bendi bango wana pour di bon bo changer mutu ba yé na fondation ba kobi na ba formation oyo bango ba kolinga après au moins ki ba komi utile na société très bien donc c'est un peu ça. Donc, on a remarqué beaucoup plus pour la formation. Donc, boya na ba fondation, ba siège yango na tout temps tout à l'heure. Boya kula ba couper couture ezali esthétique ensemble ya coiffure make-up ezali entrepreneuriat ba cours eza ebele oyo bino ba mama botinda bana. Mama Calvinaris ko la caméra wana ta la population qui mbaseke. O bazwa charge ya ko pesa ko mama qui mbaseke. Message ne ko lancer bango. Au vraiment moi qui toko et qu'on convainc le moment comprendre que base toujours constante base toujours confiance ya ko battre la bolingo oyo ba pesi pa na yo oyo pesi bango que ata mongeye ata mo pepeye en tout cas ba tika toujours la bolingo oyo zo la bango dans la caméra yango wana. D'accord, merci beaucoup. Bana ya Kimbanteke bana nanga ya Kimbanteke quand ande bino moko bopesi ngai charge ozala mama na bino quand ande bopesi ngai komba mama Kimbanteke pe na ndimi yango na mutema mobimba pe na kokene nango ti suka ponga na osala 50 ngai na keti na ti je crois ensemble na bana ya Kimbanteke nazali ngai nazoyebisa bana na ngai Kimbanteke na lobi tellement ezali bon hein
makambo yango tokoti yango pe liboso yango moni tozobunda mais 2028 non ça l'effort te wana na promettre bato nyonso na kosala effort moko te mais mwana nyonso ya Kimbateke esika kozwa mayebi déjà mutu nini oyo yako lokola lopongela siki charge ya population na 2028 misala na ngai nde kolobela ngai oyo na kosala mutu ye moko déjà ayebi alobi te nadala mutu na ngai donc eloko moko te mbonge moko te oya kodistraire bango parce que ya kolala lamuki alobi na ozelaka jour wana kende kotia voix na ngai pa mutu tel yango wana nayebisi bino bamama na ngai bana na ngai Kimbateke bino moko bozali wana bozomona oyo nazosala mpona bino nanu nakoti na gouvernement te nayebi nanu nazwaka ata 10 francs ya gouvernement te mais naza wana na oyo ya muke na ngai nazolia nazokabola yango na bino à travers Fondation Les Rebâtisseurs. À travers Fondation Les Rebâtisseurs. Ensemble na papa Changu toza wana toza ko assister bino na maladie na esengo na pasi toza wana bokanga photo bino boyebi photo wana mukoko ke bimisango. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez Ebelia Kolanda, tous les Kanamonda, une grande émission par excellence, émission au livrement. Vous avez révélation ya mingi. Tika koyiba mbonga mboka, pour que ça va comme ça, la facilité inutile. Zombo zo zwa, ya passe na yo. Sangana ba ndiko la Fondation Les Rebâtisseurs. J'entends ma million na yo, kuta ba maman Calvino Nyumbe, kuta na cordon, kuta na yemo le savoir du changement papa, ainsi le kaba malba que na ba million ngango. Dans la bénédiction de Rénine, à conduire dans les bonheurs, parce que la population, peut-être que vous avez un bon, mais vous avez un macanisme. Et bien, le siècle, il y a un peu la Fondation Rebâtisseur. Pas pour quatre, mais ça va moko. Pas ça va moko. Mais moi, je vais me dire que ça n'a pas bango. Bon, c'est la mini collègue. C'est une difficulté et d'ailleurs, pour associer la mission parce que objectif, il y a la population, basée à Malam. Ça n'est fini. Moi, allez à la présentation. Je vous retrouve prochainement. Bye, je vous aime beaucoup plus.